Merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs ainsi que nos fidèles internautes nous sommes branchés, rester coachés pour nous Rolanda Site Nabino Otobengara Eco RDC, il y a le PDG Jean Thibaut Chibouaboua. Les lots vraiment des Naïbi Sarabino toujours que Dropenza OK les capitaines de tous les chroniqueurs congolaises totambola pour nous le Labino News mais les lots vraiment to kitibo on a monde mususu to na monde ya cinéma Otobengara vraiment art dramatique mais là toluka ligne ya ba artiste o vraiment lelo na poto batutu ba olobela batutu ba olobela masolo na e batutu ba olobela par rapport ya ba film o ba otaki ko tourner par rapport ya succès o azosala mais lelo loko eza rémission na bino tolobela toujours parcours yango to lelo vraiment toluka toyeba tokotama na mozindo toluka toyeba l'artiste c'est kazanani et lelo ndenga koma e utela wapi. Ah, Darly, bonjour et bonsoir. Oui, bonjour. Naibité Darling Palata Nabino Yeyo, artiste et comédienne. Naza wana kapo non CP Sabino ba fan nanga. Na pesi no ba mbote belé, ba bisou et belé parce que bo sera tant Nabino yo Rolandanga. Merci beaucoup. Darly Palata, lelo bandeko ba ebioka lelo na succès ozosa lelo parce que lelo na flatté oté lelo Mikilia poto rien à dire Darly Palata partout bazolo belayo na monde oeza ya cinéma mais bandeko balinga mabayeba Darly Palata autaka wapi Darly Palata bandaka wapi Darly Palata talaka nani atalaka mabele atalaka mama bomengo atalaka lipati comment Darly Palata lelo akoma na musala ozosa lelo. Parcours nanga eza vraiment moulaï. Darling m'a formé nga penza eza Fioti Ngoma, mon yaya, mon chef, mon leader, Dadi, que je salue en passant avec sa famille, maman Mado, Bambo Tebele. Donc ya Fioti a formanga pour l'ona comme artiste nde naza boye. Parcours nanga eza un peu moulaï na leka ki mais lelo naza sur Top Vision. Donc lelo na mona Yves Lubamba, Top Vision. Lelo. Coach nanga Nico Chege babi coaché nga na tina suka. Coaché nunga. Hein? Donc na fier na niveau na komeli ya Fioti azwinga dans les néa a formé nga. Ti lo na comme singa boy donc eza vraiment fierté. Darly Palata, motala nani idol no ezala nani mama mabele nani mama bomengo idol no ezala nani lipati ezala nani basé belé. Son abina bando tanga et aux options tant ko lala mais pour la simplicité oui pour la simplicité Natala Queen Mother via Natala Nicole Bakata Natala Gabriel Natala ba domaze ha muta yambanga pena bien na nzonzi lokwa domaze ba mbote belé na famille no mobimba Moutayambanga bien le quoi dommage azalate. Donc ba ser na ngana nyonso to ana bango bien na sepena na bango na zaka fan na bango na landa bango. Tinga mo pe le ko zaka elo mo ya kati don mo boye parce que don to bota manango. So forcé et si maté. Le ko zaka loko zaka ya makila yango lelo nazo exploiter on nazo sale la on pona sepesa ba fan nange belé baza partout. O ba sepela na ngai neti chouchou na mama na janvier na kati ya Londres. Chouchou n'a vraiment habité quoi bambote belé. Ya yo artiste non linga. Darly Palata, obi ke otambo na ba groupe belé malgré tout beaucoup tangela biso ba combo, olingi no tanga ba combo te pona ofula ba président ya ba groupe wana te, mais le togoye ba esika nini vraiment au Darly Palata o s'imposaka pour lelo bandeko ba ando découvrir yo. Ezalaka na monde bantu ya banzonzingo to bengaka lelo ou be ezalaki na groupe théâtral mo bo jouaki pièce mo bo film mo salaki nde yango lelo esalaki Darly Palata lelo mokili mobimba ba ye ba yo ba Shakira Gucci sike ba DS longa. Oui, pour le monde, je me découvrir Darling. Parce que je suis théâtre na biso mingi awa et sougara awa. Ils sont la local et tel ama parce que chaîne absolument soit na ngona et kota na ngona ni et comme niveau international mais à travers une pièce na ngali boso na saka kiaku ya arme lourd. Donc il y a une ngoma, Fioti Ngoma, le quoi na za na groupe ne mundu ki mta formanga pièce na ngali boso na sala kiaku. Donc il y a un bimi dans le monde entier. Et puis dans ndako na ngambale na oleka major Zolo papa
donc wana pena papa nanga yende tanga ko kanganga na maboko na ye abi moi no fona fula ye ana talent donc Major Bisadidi a pesinga ba rôle à faire jouer senga encore de plus donc na tala misusu ya dégâts tanga beti senga mantanga e kangi masolo donc mantanga ye yoti masque lumière ye yo mantanga. Mais si on a première pièce wana au joueur ndeni moi lo amukeka po ba Rit Kanté ba otalo la Brazzavilloise c'est pas ça bon lo amuko salara et lo ebimisa ba bossa na raté parce que yango za lo roi Diego Kao na o ça là na au plaisir na ba téléspectateurs ainsi que na ba internaute ba Olanda yo ba Lise wa Mbombo la princesse ainsi que le vieux capital Lucia la Lola na Lola. Ah vraiment wana na joueur na tu wana scène na joueur mwana ya papa Mundweri donc non seulement papa nanga concernant ba bien donc papa ndezana yo muto boti biso ba bien na yo papa za biso bana kasina yo oui okoyi ko aider bango ça un problème té mais biso ba no faut tangisa biso il faut oboko la biso parce que lobi biso muto kunda yo biso muto boko la yo biso muto simba otongo koma mubange alors que yo so négliger biso papa ti wapi on négliger biso on néglige maman, ne ba grande sœur ba koko ta mabalo ba kana kite papa atayo moko vraiment. Sona lobi mabe mon papa limbisanga. Mais ça ka pour on réclamer droit na biso en tant que banana yo banano propre. Mon père. C'est un peu ça. wana meza isika oyo sala vraiment succès mais toro yeba na rôle nini yo mo se sentara ki oza à l'aise na rôle ya mwana ou bien maman ba rôle ni yo linga rejouer o se sentara ma ke tango jouango oza ko s'exprimer oza librement oza à l'aise na scène lelo penza en tout cas ngana sepela mingi na ba maman net maman Lilibe Samoté ma papa Oscar Bokolo na Belgique. Nalanda mingi exemple ne parce que za maman o alingi batu mingi alia kana batu asepela na batu yango nga nalinga mi rôle ya ba mama nalati mo liputa nanga nalati mo elamba nanga normal parce que nga pena na joueur mingi te na bablo amikuse na tika parce que na joueur okala tant na komi responsable na komi pena na rôle mingi ya ba mama net maman Nadine Bola alela darling a jouer ka rôle à maman. Non, c'est un peu ça. Donc, Kalozara na moi rôle net à moi ba pecho balabala. Oui, Kalanet na joie chanfungani. Pièce o ele kaming na ba chaîne biso atong makamba ba viole renyaka ngam na banda kango. Major Bisadidi a pesanga chance wana. To eba koute ke ba viole ko banda mutu mo akosani ka ke a 5 mutu mo mbon na balabala. Tonga mutu wana ko pesa kosiki o viole ngam na banda rôle na joie ka rôle wana na chanfungani. Na joie quand on a moi loka wana koseli sango ya luka problème que non boena boeba système abimi $600 moi 100 000 ngati chapelet et comme pona zongo comme ngando donc ngane na betango na bananga na jouer maintenant on a moni ki ate moko ba tantine na biso na poto net ba mimi le bika sai balinga mo ba mona darling al bombi nzoto na ye ba pesinga ba conseil ebele maman Nancy Kaungu motema edo kaungwa conseiller avant sanga bi darling moi ça bomba nzoto moi c'est exposer nzoto boto za lipa mate ko felete za bomba nzoto pona mobali ya ko bala yo amona eloko nini eza kati na yo yango moina landa toli ya ba mama nanga na linga bino mingi yango moina koma ko bomba nzoto so na jouer na jouer kaka na ko bomba nzoto. C'est que quelque part barol mususu bo s'adaptera nango barol mususu bo incarnaka c'est que quelque part na balabala na milieu public et comment peut déranger bino même na milieu familial na bino au moni rôle net ko la te lo ya mukuse za mabete mais et comme habitude tene mususu mpo mususu azora tenir à scène to comme mona tenir ba pesi ya scène c'est le rôle na ye a commission oti na libanda na vie na normal boy o mona yi on mon loko azo ningana oh mais ozo idike batu comment parce que devant papa na ko le kana sou ne loko za mukebo été quand même respect za la toi ba bantu nga na respecta ba parents na mingi na koki jamais ko défiler ne loko boy devant batu devant nini na bomba nzoto rôle so apeso esuka sur scène et puis ndumba nyoso te atako ba peso rôle ndumba nyoso te exposer nzoto to mona pe ndumba mususu pe amona ndumba latine classique alatine moi jean na ye body na ye mais azandumba moi elobeli moi babizeti banini et là c'est que oyo azamuta monde moko boye osomona mais lobika to tika poa otiki boye non c'est pas du tout propre et puis tango kolaka
yeba ki ba image tout na ba internet so etikalaka bana ba komona kango tango simba nzeto bando te ani je ne sais pas. Darly, Babi, Darly, on a beau comprendre vraiment toi devant une artiste oh vraiment Lelo, a ça la carrière n'est qui toko mais Lelo phénomène à banzunzinge koti au Lelo zo sala qui bo évoluer bande ko bele ba découvrir bino mais ba kizara bino vraiment ba artiste bande on a biso bo sala art dramatique boyo kanizati mais Lelo nzunzinge phénomène zo sangisa bino bo sala seconde ni ke okoye sika mo bo kutena mutu mo ke bo za guerre d'esprit nai bo sandeni mo te ambiance a jouer bien ezalate neti nga pena na ebite muto robima alobi ke ngana darling to na problème azati Jano Vuba j'aime service ça y est bien moi bi ke darling palata Jano Vuba le oui j'aime service mon vieux mon yaya Jano Vuba donc ayebi ke darling azani na problème mutute na lia kana batu na sekana batu donc na vana na social nga présence à Moutounio sur un tournage et déranger ngate mais il y a d'autres personnes sous so bazake azana rancune au monake sur amoni présence il y a Mouto bazana un problème comme mal à l'aise tout mon ango on a commis asa sous bien té a commis ba mon ba jeton mo ezo salama donc eza bien té nga conseil na opesa to samsa mo to bandeko to tika ba rancune na buzoba. Parce que tant au travail, c'est comme on est biso to abana ya papa Yves Lubamba Top Vision à terre biso bolingo et régner entre nous. Hein papa edoka mu yo te biso bolingo. Donc biso bana na ye to zakana biso na rankine te. Bande ko biso misuso baby ke ba luka ba rankine ba ninga botika parce que ya na on a tina te. Hein lolendo e futa te. Rankine pe epé ça no elo te election médaille te election couronne te epé so elo te diplôme de mérite te. Donc to bomara moto ata mutako provoquer oboye boma moto ngana mtema munene na age na ngabo na koza mtema munene te parce que na no mwana mke mais na lata mtema bo mama mtema bo yaya pourquoi pas bino mais koyoko zolo baboye zo la kisama goza na rankinité parce que ils ont convaincre ba tonton héritier menimbu et si que ba blaise ma vimpi mais toko yeba par rapport à musalo lelo oyo za succès bande nini oyo pe ozomona lelo ki na ran oya yo ba ko chalem susu lelo na ndenga lelo ba chelem susu yo bazipe mususu bache bazipe musu bache babi tokele musu toko bunda bitumba combat cage toke matoko bunda vraiment les musu na ba nigérien na ba tanzanien na batwana o lelo bazibino ba battre bino vraiment na ba télé na biso na média na biso c'est to bio ça classement na yo moko zona ba fio zona na 5 car tengele sota 5 na 5 wana yo so na tangi yo te komuna nga mabete po ba senga ka 5 mais bino no so na bi ke na za d'accord na bino na msana bino donc Barcelone pena non mi Barcelone maman na barque donc ye pena soldat makasi na niveau mkiete ozui boui Irène Kwanda na ebité hein na bien que ma copine Irène Kwanda défendre na niveau des gars hôtel de gauche boy ozu mon santu ande konanga c'est ma sœur à défendre hein donc biso ne to bozu Nicole Bakata à défendre et via Queen Mada abambo elokoyo nzambe nango hein yeso ka telemi wana na ebité quoi mudio so zana vie à jouer faut ganga quoi. Roda Molembi vraiment boyoki ka bino mo ya Flora Pambani Soleil Nganzama mais lelo o ba Nigérien on a ba Tanzanien ba battre bino record na mboka na bino moko ba yema ba envahir mboka na bino ba pile bino komika mo nzonzing bote na mo YouTube mo nombre de vues mo batamikili et sali mo makamo mais na ndenge vraiment ya médiatique awa na ndenge ma ya mboka na bino moko ba Tanzanien ba gagner bino. Parce que bango tout d'abord batuna bango basunga bango tout dans un côté net bandaku tout ça la boye pour nous jouer et cause scène mo bo sale singa standing mo boye confort mo ba bien mais au moins que ndaku boye na veni na nga eza ya bio que solliciter muto wana na linga na nga ku mama ba théâtre te nga landa na nga ngoti akale esali ke boke lukaka ndaku mo ndengwana bosali musa bosala msu scène wana zo senga budget zo senga mutuka bien zo senga boye nani akosunga bino ba producteur na biso ba travailler bango moko na propre effort na bango tandis que ba Nigeria gouvernement na bango pe ataka bango maboko soto bito landela bien
gouvernement parti à maboko mon homme d'affaires moi tiepe paquet qui a beau jouer bon na boy aider bino mais biso a producteur na biso pe bazo sala boy po ba comment ko pirater bango même ti na YouTube bazo pirater bango kaka basali bango boy na mama ba CD basali YouTube ba comment pirater bango si jusque là to kene wapi congolais alingi de kona été mo bomi ya congolais zaka congolais Nigeria zo sala zo sunga mninga na pas ke liboso a boy ale msuko pirater alingi ke 10 francs na $1 na ngai na soutenir ndeko na ngai po asomba lipa asomba kwanga mais congolais ko ba ke sia na sala crochet bo musana ata moni pas c'est nga tenga pe na beta na ndenge na ngabo nga pe na bimisa ba CD na nga na koma koteka na zwa pe na ndenge na mutoki ya muninga to ko avancer comment toza na besoin musala to linga musala o mingi net nga à part musala théâtre na musala msute peut-être que bolo ba ke no darling to lukelo musala msusu nde wana na koyiko sala mais quand na boy na sana kana théâtre la boni de na musala na umeli déjà 8 ans na ça déjà 8 ans na monde de théâtre 8 ans déjà c'est trop na mi pesa kana musala oyo na banaki mwa mkebele bayebi ngayo no kende kana na sokola kana musala o tino koma pe na age ba mashako na age ba mama ba mama linga nzambe kaka Darly Palata, vous comprenez vraiment Chico Mukuba, rien à dire ici que Sultan de Gaulle est Mobandisi. Sultan de Gaulle est Mobandisi. Na Chico Mukuba. Darly, phénomène mo etambola kiawa. Nzonzing oye memeli bino mama malamu, et memeli bino mama mabe. Ba job batapoto, ba sia batapoto, baza ko se plaindre le roi Darly kapita boy. Darly vma boy vrai chouchou boy. Yoka job batukuna na mikilio baki. Job batomona kuna tiki momina aye na Kinshasa ka kota libala cheyo. Ba job ndenge moko. Yoka job moko boy ba kinzela batu na mikili kuna kimile muntu nae. Phénomène wane koma indeni. Vraiment tout d'abord, ngai maramwana etala ngati. Makamkyo mutuo mobali moko ba utaki poto aye po abimana Darling to poto lingana nazana ngote ebele ba yebi témoignage ezali Dudumba la ko témoigner vient na Rigoziana de Berlin ayebi masolo très bien que Darling pena abetane karama kamwana makamwana komandeni infidélité kaka mobali mo za mo sine kuna musana bon kota biso to sala po bino bo sepe bozana ba stress pe na poto outi kayo vaino kana ndaku eloko se to théâtre biso to sa poto sepesa bino moko miko ya ko lula biso mona mutu moko ye aluli fia théâtre onga ko na bala te onga aina escroquerie tanga ya l'action moins $200 moins $1000 moi ça théâtre pas ça nini asopan po exemple ba film soupe be ba na monde de théâtre kaka pona ko luka mibali aye na kaka aine na beat te ki a jouer aine ka pona ko linga mibali po otala pe ba tie na scène boy azo kakatana si je za boya koti boy donc muto bongo directement faut ebake ayela ki musala te ayela ki beat mo et puis bata bon soka ka zui eloko ayela ki a négliger mamu musala omona ka carrière ni sili to mona bango belé mais nga Darling na soda makasi na ela mambo ante na zana nguna mutute na ya pena ko jouer nga mambo na etala ngati. Rien à dire Dorcas Tchongo, la patronne, ainsi que Sarah Moussao. Mais babi va producteur ka ba monde bayaka, on a ba producteur ba rebelle ba Alpha Bokole, ba producteur ba rebelle ba Major Zolo. Le lotoyo ka sous Top Vision Yves Lubamba que je salue vraiment. Je salue Top Vision de ça Moussala Kitoko. Mais ba luki bino mabala te. Ba producteur bango moko liso ba luka bino mabala. Netinga penza na producteur moto lukanga libala non ko c'est bon makamdeni wana ba yaya nanga ba papa nanga et puis bango nde baza wana baza ba marié basi na bango netinga na sona basi na bango bien baza ba tanti nanga ba mama nanga benga ba mama nanga osomona jamais ngane na boy na défendre ba producteur na défendre bango tout. Parce que non, on a une bêtise ou on pas on tombé victime. Non, on a ngoté. Na tomba na victime te kina mon solo te ke ba sengi o sala mo vidéo mo tinda na mo kundele pa mo vidéo ndenge za la système Maroc o tiki mo mutu mais o tindika mo selembangu. En tout cas, na yoka ngoté. Pa na nga ba producteur na nga ba sepela na nga parce que tout d'abord on a se respectaka. Na mi pesa respect et puis nga na pesa bango respect yedo na pesa ke respect makasi maman mobala maman na aussi kaungu ma maman chérie donc Yves Lubamba c'est mon papa yemdo taka quand même il faut respect zalati baza mibali ya bato
ba producteur nyonso tangi wana ba papa Alpha Bokole ba Major Bisadidi ba lolo Chouami bango nyonso na ba ona tangi te baza ba papa na biso ba yaya na biso nga ba tika ko ba nga bêtise mon côté na ko pe ko loba mabe po na kombo na bango te c'est ça. Ah, merci beaucoup Darly. Mais les autres art dramatique na biso, cinéma na biso, tout ça ko évoluer ou bien to zonga sima par rapport na yo moro Darly. Par rapport na ngai nazomona ke tozo évoluer un peu parce que liboso moi échec moi comme qui mesiko par rapport à vitesse à YouTube na moni ke tie bato belé ba komi à la page net ba biso boye hein ba producteur nanga ba pesinga chance ba bi ke Darly il faut jouer kana o jouer ka ba chaque pièce faut jouer par rapport à talent non dozo sale là na moni ke zongi singa lisusu na news ezongi singa na news tant ba fan nanga parce que na poto baza so ba mono souté okundami ba occupé au souté ba choka te ba tangote mais so bazo mona yo ba choka hein bazo commenter sur yo bazo pesa ba conseil parce que nga na linga nga ba conseil na linga critique na linga nyonso pour na améliorer msana nga pona nga de mon côté na mona ke et comme ko marcher par rapport ndenge liboso et utaki kozala moi réussite moi ezaki mais siko et comme ko marcher moi bien. Mais si le président Bobundana awa bolongola papa masumu de Brende saïsa awe la poste nga ki président c'est soukandeni lelo bande rebelle na poto ba grand sentilo lo bankable na Willy Kalume na bazwa réponse na ngote président komanani parce que saïsa ya lobaki abi ye mo seki ba lobaka te ye mo ka michangu hein papa masumu de Brende pa baga lembi na ye siko to ebité soukandeni li solo na poste wana ki présidence. Nga pena poste wana na ebité makambo wana na ebi yango te parce que na yoka ki kaka na yoka ka nde ba uta koloba ke non papa masumu azolongwa mais pona nga il faut pas luka mutu nanu ya bien to tika nanu batiraima au point na sens te et comment ko créer moi rancune entre ba comédien aza pour saïsaï comédien aza pour ya mode comédien aza pour président rock ozomona et pese bokabwani rankine komi o alinga mutuna yazala o kuna lingi mutuna OK comité tout d'abord bango na bavanda bango mona nga pona nga na tiki charge wana na comité bango moko ba sélectionner muto ba moni kaza responsable aza capable akoki ko yo solo bo photo nani pona siko lokwa vote za non te na ebite so na voter nani ndenge na ondo omonela nanya kwa kamba bino malamu nga chelio papier lombe na chelio nani vena biso nani ya wa sala ba théâtre religieux titika dima comment ezaka nani vena biso la sala ba théâtre vena biso sala ba théâtre et si ko ba pauvre ki ro bazala ko titika dima bosani vena ngana komune ki bona cheka elombe yo siko ko dacha elombe na saisai oh non yeba ndeni pona nga bango nyonso ba ka bien Darly anti polémique bango nyonso ba bien oh bango nyonso baza bien bango nyonso ba kamba biso bien donc nasa nga pour te contre te bango moko comité bazwa mutu ba tia ko ba bika kamba biso soka so esimbité ba longolie bazumsu bati c'est tout. Darly, merci beaucoup vraiment bandeko ba Holanda biso ba téléspectateurs ba Holanda biso mais film o asuka o esali taba film wana suka o esali ma succès ke ningisi poto et ningisi ba jantibo chibwa et ningisi ba lever capite si ke bébé yoka film o asuka esali comme longo zaini film o asuka ezo ningisa peno kalo kito poto ningani dans na niveau des gars hein boss pululu ha niko chege umela pardon yo tili fobo tozana yo donc boss pululu kangi et kangi maso na niveau des gars donc ils ont régné na niveau mo ba nombre de vieux leki enfin que donc naibité bazo lela ka to sala ngo lisusu na façon moto lambela bango so elomo bweka ba charwana donc darling azana pona bino darling ngana olinga tango lolo baraboye je de ma vambo azolanda vraiment la carte reine c'est si que DS longa mwana Kevani c'est la biso loro mo vraiment boss pululu boss sango vraiment tous extrême côté vraiment que et sala yimo loro mo Shakira Gucha sentir na boss pululu na jouer moi c'est Johnny Chakala maman moi si ya Johnny andaki ya papa ya pululu donc on a no pesaka conseil hein c'est-à-dire que rôle n'engeza kinini chérie pululu ndazana basi nyonso ba Holanda Holanda ka pona mbongo parce que soto bi pululu azana mbongo te to chewana bingamba baso ba Holanda ba Hollandais souti et yo mbana nga lokwa yo gérer mbongo pululu il faut yeba
ndenge nini okopesa ke bambongo parce que compagnie tata na tiki ekoya kokweya biso pe tolia ka wana na sima na ye ngana lingi ba $2000 ba $3000 opesa ka ye okitisa ta montant pesa ka ta ba $300 ba $500 par mois ne fiske da ka ta mois ji mobota te ya mwana parce que nazo sa lo yenge boye lobi ko zo maladie lobi problème ko ya baso nyo so ba okima ba palangana biso nde to mima charge wana parce que ba parents na biso nde muto tikala ba parents ne ba ate ba kufa biso nde to tikala. Merci beaucoup, ça a fait vraiment plaisir à Rite Kanté, pourquoi pas mon bon c'est Jatibo Tiboaboa, Yefona Bandela Bandelaka. Ça fait aussi plaisir à celui que j'appelle l'unique agence Soleil Nganzama. Mais Darli, le bandeko nyoso bazana posa na yo, ba programme na yo, numéro de contact, ba kota par bazana correspondance na yo, ba rosandeni. Ba beti kaka, ba o bazana besoin nanga pour na dérangement te pardon, na supplier bino. Hein, pour un encouragement, conseil. Donc, bobetika Facebook nanga Darling Palata, bomo nanga. Na te photo ya ngai na ki peka. Ou soit bo contacter na plus 243 89 60 82 117. Plus 243 89 60 82 117. Directement bozonga moko. Pour un numéro na WhatsApp, Imo, Viber, donc bozwa Darling ye moko. Na bi po na ba dérangement te ya ba oh ceci cela. Eza po na ba conseil, soutien, tout consort. Libanga wazana besoin nango obengi to solo li me dérangement te. Merci beaucoup, vraiment. Émission Allélo, je pense que Sali Bandekogno sont vraiment plaisir. Au bois quitter, ngala banana, ni qu'est-ce mananga a dérangé ote, a komela nenga, ni qu'est-ce mananga, yozarabo bando benga, déranger nenga ni qu'est-ce mananga. Moi, bois comme batuna. Oh, nana batuna, ba dédicace c'est ça là bien, donc hein. Ah, masquin lumière. Eh, na habité quoi, na Londres. Toubi poto balobi papa na Orsine poto papa na Grécy poto papa na Kerbi hein toubi poto mbala mbinga donc Coco Palata et salon munene na kati beau marché sur Flambeau hein Coco Nina donc mon yaya propre mon yaya chéri Monique Maswa motema ya Fifi Palata na Londres et Mimi de Bikasai yo c'est ma sœur ngana yo haha ya na ngamoko hein babi mama Lili Bessa yonde mama hein papa ska bokolo motema mama Lili Bessa hein et veut dire que bon avait du service danger ya onde kangi na habité quoi hein Doudou Mbala Rigoziana et Jano Vuba mon papa Jano Vuba na habité quoi hein chouchou na maman na Janvine na Londres babi moi so ba ko solo la moi so ba ko sunga ayebi ko lati sai bokaba liboko ekaba bakata ngote ba soutenir ngo kati suka boza tellement belé hein ha Clary les beau président Clary les beau nangola ba mbote belé. Merci beaucoup, là c'était vraiment l'artiste qu'on appelle Darli Palata au Boebi Lelo, vraiment succès, rien à dire. Pour moi, émission Nabiso Lelo et Silinango, émission Nabiso Zaki Lengi. Pour moi, je salue Aimé Boubé Bossaki Aloso et pourquoi pas ya Flora Pambani au Nabo Sanarate, tonton héritier Minimbu. Ah, Nabo Raisu Nani, Titika Dima Bakombo Sinango, Sarah Moussa Bandeko, ba déclaré Bakombo Leke Belé, Bromo Baby, c'est la émission Bosso, la pété. L'unique agence Soleil Nganzama. Tous les cadres, on le bat sous. Un coquin. Ça la le romo, ça le romo asuka. Ça le romo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao.